Ça fait reconnaître bien musicien le plus combattu, oui. Au monde a bana moulingi ba bini. Ba ko le baga concert c'était oui, toi bi ke bino de bona concert les 7 na casino de Paris. Mais les pas de concert que ça les 7 na kata casino de Paris en plus de pas d'insister. Bana musique à Congo, bana musicien congolais monta beta na salle le plus prestigieuse. Na prix il y a 180 ou ça ko kende na 210 ou 220 dollars. Pelo ko ticket nga le pas drabi. Ba toi casino ne ba ko lukae. Po babi casino na ye ezo correspondre donc saluana na ye moyembi e balani donc ye kuna ba comprendre que autotune faut chanter dikobi ba rozo ete côté ba yembi bayaka merci so ngala leli concept à papa va ba bonokende na tous les concerts à batu boba nga voité papa ba kadacha ko ta monima autotune na tigele côté li na biso jouana ko buaka micro mangu na sima ya liki bata mi bobi de master voice aik. Les pas de Zouida bien, faut que Mahamoui qui n'a bon. Au bête à concert au Yesiko. Miko awa miko balongo l'auto team, tout team négasico. Bayuma va vida kala. Pour nga na grande roi au Saranati. Kilo toana et comme ils sont gotobo pour swapante taureau. Oui, salut fidèle internaute, cher abonné d'Emergence One TV. Donc, une année déjà Emergence One TV. Donc, il faut vraiment tout célébrer en mode. Donc, tout ça, vraiment un programme très chargé. La soirée le 30 juin. Donc, tout ça, la bandelle, la décale. Donc, invité. Donc, il faut garder une surprise à l'âme. Et comme ça, vraiment bien. Donc, il faut vraiment épeler. Une année, ça se fait. Donc, une année d'amour, une année de travail, une année de duo labeur, une année de bonnes expériences, donc une année où vraiment permettre de surtout apprendre sur ma et de se découvrir encore davantage pendant ces 365 jours, raison pour laquelle tu as invité Bino Bouya vraiment épelé, tu as partagé na Bino un moment ensemble, et puis tu as campé pour relater Bino début émergence P, parcours émergence One Télévision. Donc plaisir d'aller à trop, donc restez toujours branchés sur émergence One Télévision, monsieur Sapus toujours. Par rapport Golo lelo doza ko sepela ko sakana de mbote na bato ba kotala kuve les Gaulois na pesi masa na gradué les motivateurs de tous les Gaulois et de tous les Gauloises donc des fois na pesi bato tout ba kotala ngai na Esha News et pas ya papa Emma Kapita le tout puissant de la presse lelo les padres à lobby les padres à Sakoli mikolo ezaka ba yuma si ba vida tango ko tikala yuma ne place au Kokomara Kardashian Bibi au Kokomara Kathleen Jenner ne place au Kokomara Barbara au bois qui la batu bassin avec ça et au Simbate soit au bois qui na Dior na pesi batu tout ba kotalanga Yannick Kainga kotalanga en direct qui a Belgique na royaume ya Belgique na pesi mbote na pesi batu tout ba kotalanga na Hollande na pesi batu ba kotalanga Tyson qui vit là mauvais Tyson qui vit la grande puissance à Kosakanate na pesi Dadi Yakuza Maître Dadi Yakuza grande puissance na pesi mbote na pesi équipe présidentielle mobimba ya Mama Fanta Fofana ko banda na Mama Fanta Fofana na moni Mama Fanta Fofana na pesi mbote mingi Mama Fanta Fofana Emmanuel Akalonge les sages na moni Mama Bibi chez Umoso première vice-présidente na moni Naomi la japonaise deuxième vice-présidente Talaka Nangai na pesi Mama Eliki Tenge na pesi Mama Madi Wembo béton. Tous les gens na Gichasa na pesi batutu ba kota la gouver les Gaulois na minute yo les padres à lobby les 30 juin les padres robeta concert nouveau concept et les sous nouveau conception et bandi les sous donc nouveau concept et bandi ça ba conception à sikakaka to kotala e en direct na Instagram na Facebook les padres ke ba to ko la projeter ba ko projeter les biswango na YouTube na ye ya faire rigola les padres officiels oyo kotokoiko kende kotala pe concert wana ya li 30 jours ya lipanda o alobi sponsor na yango ezali Bra Congo na yo saka tous les Gaulois to so ba bonnement na biso na ba plateforme streaming c'est très important to kende ko s'abonner massivement na ba page officielle ya artiste ça ko insister à travailler mikolo mingi na ligne na ba média en ligne o ya yemoko na o batu ba ko relayer net biso boto ko message on to relayer on na ba chaîne to sala ba Esha ba frappe ba émergence One Télévision ba ya Nzambe TV ya Tarik Ngangu molobeli oyo to sala na ya Nzambe TV
tous les golos tous abonnement na biso na ba plateforme streaming, c'est très important. Expliquer ba tout pour na ba plateforme streaming, ko abonnement na ba plateforme streaming, c'est très simple. On télécharger Tudal, on télécharger Boom Player, on télécharger Spotify et qu'on fait dans le téléphone na yo le la WhatsApp. Ce qui est fait dans le téléphone na yo, ndena kato ko kota, tant ko kota ko mona ba artiste ba ko bimebele mais le quoi yo za golo toza amoureux ya bonne musique, toza mélomane ya bonne musique, obeta kombo ya faire gola banzembo nyonso yobima. Ndé okomona écouter na télécharger, yo okende na télécharger, to préférer mingi télécharger pendant ko kotela artiste mbongo. OK na télécharger ko senga o ba coordonnées na ya carte master ou visa en crédit. Soki oche yango ko senga 3 chiffres za derrière ba carte on a mi balé, ndé bandi ko télécharger 4 $1 banzembo no fanda na galerie na côté musique et salaka. Les pas dans lobby que les 4 à concert toujours en ligne, nouveau concept, nouveau conception, toujours ba concert en ligne. Et vous avez concert privé, batou ba kozalate mais vous avez toujours projeté dans la page officielle Oyo Ezali, Instagram, Facebook, ba Snapchat, tous les pages wana ba relais concert wana pour biso ba golo wana ba fan na ba mourir à bonne musique. To meka kolanda les padres en direct ya ba page officielle. Les 5 tozali lisusu na concert fonatala et pas dans le concert les 5 fonatala yango bien les 5 tokobeta na Nice toujours les concert privé toujours ekolega na ba page na officielle yango na 5 na ba golois to s'abonner massivement. Et ça linga esengo lo na moni direct eleki na eleki na fa bagola bo tondi ça linga yi esengo ya makasi. Le pas d'insister le ça sali ba clip album isili a go chaka ba clip na page na ya YouTube na chaîne na ya YouTube et go fanda ka déjà. Tant déjà artiste a besoin chango déjà boy ba comme déjà prohibilo go déjà linge bela. To zelango déjà to sala déjà na zage ba yuma ba vida. To pesa bino ne li pas da banego ya. Tanga ko bimana lopango na ya tandi yoka Montréal ya Range Rover SVE il y a 150 800 €. Na mona ki pena car ya parker et la ndaki na sima ya pembe na pesi Tracy Elisa merci. Équipe wane ko sala musala makasi lelo bat ba comprendre nani azalaka na ceinture kitoko. To yebisaka bango balingaka bazwa nyama makasi na sima ya bana ye. Merci na DG Polo. Merci na mon vieux Guilhem Avakala. Na pesi na Oxinulu Mene OR. Na pesi na batutu na pesi vie na nga baya visa ponda na pesi mbote na ya pichu botoko ibunoa to landa le padre bongo toko zonga to limbola le padre lobi papa Lutumba komela nzembo o azana band na leto papa Lutumba komela ka ma komi maintenant asala nzembo na enregistrer nzembo wana te ba komi nzembo ba pesi fere mais yo muta kufi ko wela orchestre ko ma mise interprétation oza misa mukie faire alekio pesa bango le padre nanda kuna bon toko zonga toko solo makambo ya papa Lutumba toko solo makambo ya dynastie toko solo makambo dynastie oyo yego ningisa mokili mais na moni que dynastie comme déjà na 95% ya réussite to atteindre déjà 100% ya réussite total ya dynastie to le bagi wa ko tika la libanda bill déjà le bagi wa tika la loi libanga ya mungu mama lote merci mingi ba yuma ba vida o bagolo bana bino za mibali bagolo bali padre mo bali pa timba vrai noko na pesi mbote na vena ngai kitata depuis Bundes na pesi mbote mingi ya kotala ngai tala kaya gouvele golo so da mbodi na pesi mbote na Dainor Kabembo na pesi mbote na pesi mère Yolande Chadi tala kaya gouvele golo mère Yolande Chadi na pesi mbote belé moi c'est qui toque na pesi Joël la poule ganaka Canada na pesi mbote be na pesi Naomi la japonaise talaka ya gouvlegolo na moni Smokey en direct ya Londres na mboka ya Queen Elizabeth na pesi mbote mingi na moni Yannick Kainga la moni invisible na ko bosa na kate on est là baba zalaka na ya be ya ngambezi na pesi mbote Léon ki ngani na ko continuer ko talaka na o talaka ya gouvlegolo ko sala bien makasi na moni mauvais papi Kuka na pesi mbote mauvais Léon Mwanda l'homme aux barbes blanches na kati ya Belgique ya na Yannick Kainga l'homme c'est mon cœur na pesi ya Trésor Pemberi Enrique Sekera na ko bosa na batote Patoche manager na ngai privé solo na mindelo sona bango bien poto za na kata casino de Paris et ko sala bien na CP na Noël manani na Virginie Manganga alobi les pattes ozali chanson Congo ezwa ndenge to ko mona ba Messi ba kweya na ba Argentine
ndenge to mona lelo ba Cristiano baza na Portugal ba ko sala fierté ya ba mboka na bango lelo le padre ko sala fierté ya Congo pe ya Afrique tout entière et ça lenga kitoko ton ba lobi regarde moi une chanson oyoyo musicien moko te ya ko penser beta musique classique ya 18e na 19e musique opéra mais abetango complet pe na kilelo pe ezo valeur o ezu po beta makina moto ayebi ko yemba moto ayemba na autotune te mabuta na autotune naturel merci Ferregola et ça qui bientôt bâti regarde mobi ningisi Congo on a bat banda otala on est qui suivi na ba yuma ba ça n'est pas de trébicher quelque part mon ne mobala solo avec beaucoup de maturité après c'est besoin matière après c'est programme avant to kende wawa avant to beta les 7 na casino de Paris albi les 4 à Paris les 5 à Nice Kalamutu les 30 jours go beta nouveau concept nouveau conception alors beta concert ils a sponsorisé na Bas Congo ils ont projeté na ba média en ligne ils ont ba page ya faire na ba page ya Bas Congo ndeto kotala concert on a pour ba kangi Kinshasa suite ya 3e vague ya Covid-19 ya pandémie oyo et go boma bato et go belisa bato ba golo les pas de l'élo solo qui toko ya ko sakana te eloko salinge lengi et pas d'aba benga Didier Lacoste abiso ko komina mikili ago ka souci ko imba na dynastie to ebisa ki bango masuwa no wa papa les promesses à to boba hypocrite linga faire na motema no mobimba ko sala hypocrite te ko linga to sala hypocrisie pour pesa bato miso matière ya ko dénigrer au capital de la musique africaine mais le kola boza ba master les padres déjà lobby oh les padres lobara yango biso to exécutaka oyenda zali autorité morale ya musique ya Congo pe ya Afrique merci les padres et loko lekeli bato papa Lutumba nzoka ya ko luka les padres za na poto pour loba na ndenge na ko kende bokela ngalisu bokaka lisu na bana oke ngeza la bien les padres ko tala bana oke mais ko ke mabe makasi oko mona mutu la teka de bambwa awela ke no ko mané musicien interprétateur soi-disant grand musicien wa misa mukie teka mwadi yana kopa mboa les pas de musique ko lesa ye merci papa Lutumba bana comment les pas de non na yembi ngote ta sugo les pas de non a épuisé kutu côté kunate bon jour to ko simba nzemba papa Lutumba to laksa bino nani ni papa Lutumba amonaka ke yenda aza mokitani ya rumba congolaise pe musique congolaise merci papa Lutumba que son âme repose en paix akomela patrimoine nzembo o les padres bi cassette ezali na makomi ezali merci to moni pe musicien bana o galobaki papa Lutumba tango akokufa alela kitaza kokufa po déjà monangi déjà que esengo mokili papa kena aja bien mais akokufa akotala nda tiki voix ya Ferry o ba congolais ba ko bundisa Ferry ko la bien musicien le plus combattu oui o mona babana mulenge ba bimi ba ko le concert c'était oui to bi ke bino de bona concert les 7 na casino de Paris mais les pas de concert ça les 7 na kata casino de Paris en plus de pas d'insister bana musique ya Congo bana musicien congolais monta beta na salle le plus prestigieuse na prix il y a 180 ou ça ko na 210 ou 220 dollars na salle le plus prestigieux du pelo ko ticket nga le pas drabi bato casino ne ba ko lukae po ba bi casino na ye ezo correspondre donc salle wana na ye moyembi e balani donc ye kuna ba comprendre que autotune faut chanter dikobi ba rozo ete côté ba yembi bayaka merci bata casino de Paris et ça bien ba véritable fait bimanga pour comprendre que les pas donner des master voice ah oui maintenant orchestre philharmonique orchestre symphonique c'est batou que ils ont meilleure vidéo ya musique congolais il y a toute génération confondue mais les pas dans un gène auto comme on a 21e siècle et ça te que batou ba petit concert bon ko bimisa vidéo pour bimisa ko bimisa ba mona batou ba dai na kati et ya Louise Kendai ya Ikete Kendai ah so to bimisa vidéo batou tiki toko pe ba ko des voice regarde-moi jouer aux à l'honneur ba congolais ba aux à l'honneur ba gola to aux à l'honneur ba africain ba aux à l'honneur yi boza na concert les 7 biso les 7 ezali ba yuma di bo vida kala
ça dit bien bata kazumba luka les pade tala siko vérité bimi ngaite autorité morale mdalobi mon ko antombolo mona mai wakaninda merci papa Hervé ba véritable faut le bango trop so ngala leli concept à papa Hervé ba nokende na tous les concerts à batu boba nga voité papa ba kadasha ko ta monima autotune na tigele côté lié na biso jouana ko buaka micro mangu na sima ya liki bata mi po bigé de master voice aik les pas de zuida bien faut mahamongi ke na bongo obeta concert o yesiko micro awa micro ba longolo to chim to tindika siko ntsoke bima awa na sa bango boleki feke awa te eyebanat merci papa vous solo li kitoko makasi merci na sagesse na maturité et ça li bien on l'a tisu kitoko mokonzala ti kitoko ko sakana te il est vraiment bien bagolo to sepeli mingi na makambo le pas de lelo lobby topé maman mukie pesa biso les padres bongo to ko zonga poto chité papa Lutumba komanzembo et yaka na cassette maintenant nous to yembité mais batu mususu ba weli donc via daye pas comme musicien interprète to tiki wenge kumbela na ye na nani la wenge nini wenge mabwilu wa mandera wenge nini album album je suis osate ata concert na Loufo betate yo ta concert na Mbanzalemba obetate molingo koma conquérir faire te yo conquérir rebo na chanda na suku tu bébé chanda mo likolo po ba bina chanda akota pe na stade de Martyrs deux fois na Cannes na robo histoire chanda leki yo di so yo comparer na patrimoine lo faire le capital de la musique africaine yo te di kende otaba chanda ba leki yo merci pesa bango les padres mon ko antombolo mona mai woka ninde osala bien makasi bon to zonga poto chité merci biso lelo awa tozo ça l'effort to gagner respect qu'on nous respecte na ndenge na biso mo on fait l'effort lelo que non muta munio wana noko grand teti wana noko ponga na grand noko osala nati grand noko donc grand noko yumate donc atimba osala nati grand noko mona wenge merci papa balinga ko baza ebele talaka na mboka le Côte d'Ivoire 400 albums ba yambo na motema na bango mobimba to kena na Cameroun malgré combattu mais jamais abattu osa aimé par millions de Congolais et de Congolaises osa accepté na plusieurs africaines et africaines donc nous ozali wana ozali vraiment moto balinga ko na motema yango moni batu musuba koma ko linga ba utiliser influence médiatique pour na ko noyer yo mais hélas nzambe le waza na ngambo ya yo lelo mokili comprendre to balusi je ba comprendre que yondo za vrai yondo zo mériter na place faut ba tchao za la likolo ba musu ba mériter te yo za na compétence et non influence médiatique na ndenga mabe merci papa Hervé moko antombolo tozaka na ona Congo meilleur chanteur de toute génération confondue soki yote ba musu ba ko munda bitumba mbongo te donc il y a une deuxième conception concert et vous allez projeter mais sponsorisé na bas Congo et vous allez kitoko makasi batu ba raté tous les Gaulois s'abonnez-vous massivement à la page officielle à papa Hervé de la marque Aouz Kim Jong premier merci na marque Aouz merci na marque Aouz comme deuxième guitariste après papa Lutumba o ba yoke mingi na mokili abete raté mais nini ba oyokai à l'équipe de la puissance yenda beta bino bo beta pour artiste na ba sala 99% yemo yo beta kate yena machine nde sala artiste na bino merci Marc Aouz o la gisa mo bali o la gisa mo sala biso nde awa compétence influence té merci na tous les Gaulois balandaki ngai bo sa charger denga ba wangila tu bayaka na se bo sa charger denga ba mbwarrior tu bayaka na se bino kuna na se nga na likolo na matalatalo yeko tala ngai na ko beta bango ba ko kima pe ba ko peya merci na pesi Jordan akeleba ara moko pembeni yangai ana mandefu na ko bossa na midoté mais c'est sans piste bientôt le 30 juin
tous les Gaulois doivent interpeller Bino. Le 30 juin, ils allaient anniversaire, il y a Emergence One Télévision. Bokaniselaye, souhait, soutien pour disposer la chaîne pour Bisso. To Panzaba Sango, il y a Moko Antombolo, il y a patrimoine, il y a Congo, il y a Afrique, le capital de la musique africaine. Où ils ont bongo faire gola. Ils ont tellement aimé, ils ont lingi faire ma kassi. Merci. Na maman Marie Maké c'est pour botara faire. Faire lobby. Bientôt ça honorer maman na mais maman aimera bien. Qu'est-ce que tu as fait faire gola? Na maman na e. C'est que Jésus contre Marie. Goût. Goût. Merci. Boko là t'as kilote mais go bimiso ma colonie qui ba yuma ba vida kala toro yuma sans aller merci ba grandi les motivateurs de tous les Gaulois sans charger les